Ah, bah, journaliste, bah, je suis sujet. C'est le monde, mais c'est pas grave. Baroku Fapé Toroyati. Baroku Fapé Toroyati. Surtout bon aya uli mushende na obeta sete. Apesa ke pana. Et pas les ketu. Matin eza logo la football. Donc n'est eza bo ni parti pris ni DPS ni PPR de do. Photo le la kaka mais mitema mabende. Tozo mona kaka moko alongwe na groupe paquet à salle émission. Sarah to la jeté sali, hein. Sarah déjà za elle de biso. Ka tomba kotinga na tali ba kombo ba bazana kati na tsa. Bato bando finga Angelica, bato bando soin Angelica. Tu vas voyage kwenda futura kwa iba monga matin. Ya yo saka na mbongwa. Ndatika avion na défaut, kwa iba monga. Asanini. Atika avion na défaut. Iba monga matin pas ça nango. Bon, c'est normal, bon ba kopo ba sala biso to sala ngote poto tika. C'est normal, bon ba kopo ba sala biso to sala ngote poto tika. Bon. Bino batutu bo ebik. Tanti lekechu. C'est Angelica za pas Karine. Bango bano solana Angelica te. Tenga poni. Tenga po, tenga fona continuer ka rando tina ti. Il faut to kabona ko to sanga na poni. Ko kabona fo zaka po mtu akufa mtakando. Angelica Madelena. Repose en paix.
À tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la prière. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Père de gloire, très saint, éternel des armées, nous voulons encore être reconnaissants pour tes bienfaits que tu ne cesses de réaliser en notre foi. Papa, ta parole me dit que c'est toi qui donnes et c'est toi qui retires. En ce lieu, nous sommes présents pour commémorer le décès, la mort de notre fille, de notre sœur, de notre nièce, de notre mère, de tout ce qu'elle était pour nous. Nous ne pouvons que vous dire merci. Et nous recommandons ce moment entre tes mains saintes, Père, que ta présence se manifeste en ces lieux et que tout soit pour ta seule gloire. Attendons, nous devons vraiment cette reconnaissance. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Nous allons dans le programme Nabiso. Nous allons avoir minute et belle pensate. D'abord, biographie. Il y a Mowey. Si on a biographie, donc les canaux, une petite exhortation qui sera dite par notre pasteur. Je crois qu'il sera là d'un moment à l'autre. Et après la petite exhortation, nous allons avoir des témoignages, du moins avec 3 personnes. Une personne de la famille, une personne des amis et connaissances et une autre personne de la corporation YouTube. Après cela, je crois que tout celui qui a une gerbe de fleurs qu'il va déposer devant la dépouille pourra s'enregistrer auprès de notre frère Zizina qui est de l'autre côté. Zizina ou Jesus. Donc, celui qui veut déposer le gerbe de fleurs doit d'abord s'enregistrer et nous allons appeler selon l'ordre pour ne pas déranger ou perturber l'ordre. À la fin, il y aura peut-être des passages pour que nous puissions passer devant le cercueil en dernière mémoire, et nous allons lever les corps pour le cimetière des nécropoles. Tel sera présenté notre programme de ce matin. Bien, nous commençons par la biographie de notre regrettée sœur, nièce, fille Agnès Kafindo Kalwa Ange qui nous a quittés. Biographie de Madame Ange Agnès Kafindo Kalwa, dit Mireille. Elle est née un certain 8 octobre 1982 à Moba, dans la province de Tanganyika. Fille de Frédéric Kalombe Kisinde, qui est originaire du Grand Katanga, et de Madame Antoinette Lusiki Lamunzemba, originaire du Congo central, dans le territoire de Madimba, en Ngoufou. Elle est 4e d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons ici présents. Arrivée à Kinshasa vers les années 1985, suite aux guerres de Moba 1 et Moba 2 qui ont sévi la grande province de Katanga. Elle a fait son école maternelle au complexe scolaire Lembo, dans la commune de Kassavubu, où il a brillé avec au moins 94% des résultats. Au cycle primaire, elle a fait son parcours au complexe scolaire Kayala, où elle décrocha son certificat d'études primaires avec distinction. Pour son cycle d'orientation, elle le passa au lycée Molende de Matete. Suite au changement d'affectation de son regretté papa, Madame Agnès Kafindo Kalwa poursuivit ses études humanitaires à l'Université de la Révolution à Bumbu, en sigle ITSR Bumbu,
de la communauté baptiste du Congo, Bumbu 1, où elle décrocha avec brio son diplôme d'État en technique commerciale et administrative. Après une tentative à l'École nationale des finances, ENEF en sigle, qui n'a pas abouti, elle s'est lancée rapidement dans les affaires, qui lui a poussé plutôt à se déplacer pour l'Angola. Comme si cela ne suffisait pas, elle a commencé à faire des navettes entre Brésil, Angola et Kinshasa. Entre Angola et Kinshasa, elle s'est distinguée dans les importations des huiles végétales, des ciments et autres. Actuellement installée à Kinshasa depuis quelques années, la mort l'a surprise suite à une hémorragie post-partout, laissant derrière elle 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Il y a lieu de préciser que 3 enfants vivent au Brésil et 3 enfants ici à Kinshasa, dont les nouveau-nés y compris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que seul son nom soit glorifié. Repose en paix. Amen. Non, est-ce que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit kolanda tende baso ndeko bakele to kokata na bapota muto osala eloko wana azati toyende kolela madame wazali madame oto ndeko respecter na komba madame so mama des autres wana etika la fete au moins déjà la même morale to ça eloko moko bobangi mbila te babaki soki désolé ba wa biso so to biso ça des autres to banga mbila ba des autres kuto sala kutu mutaka fundio pe ya munene kutu to banga rana noté abongo so de pauvres familles mbila to respecter les familles par rapport ke ba yambi biso bien yango biso pe to relaxa ke éducation na biso ya internet te to relaxa bon ke ligi pe bango apparemment lobi ba bengana bino na mali te lobi ba bengana biso lobi ba bengana muté ba bazalaki wana bazalaki lobi ba bengana muté lobi to bien penda ba yambi biso be bien to kabona bango pe bien ba souvenir oza nango na ba souvenir ze belé il fana za piaka. Merci madame, la salle du Baché. Jusque là, non. Si on n'avait pas un bateau, il y a un sala. Il y a un Angélica Madeleine, il y a un sala. Oui, nous avons une famille. Ça veut dire quoi? On a un tiki bandeko. Parce que les gens dans groupe, on est bandeko. Oyo, bando solaté na Angélica. Parce que la plupart, c'est Angélica, ça pas Karine. Bando solana Angélica té. Tant Angélica sali moi mukebo ina Karine. Bango ba accroché na Angélica. Ya moni lelo ba sali groupe. Eza mabete to le l'Angélica. Mais ba bimisa combo ya Angélica na buzoba parce que ne plie. Zini Kumbi, c'est la honte parce que moi aussi dans nazo représenter presque. C'est la honte sur la ba audio et bima qui au janvier na sa une émission bimisa qui ba to ba ko swana na otanga kombo ba resina lekechu pour mama mbongo soki mbongo mo batinda ki ba pesa ba resi ba resa na lobby na yo oyebi ke ngana ko zanga ko tshela Angélica cotisation te matanga esilaka mbangu epa bapaya mais bakolo matanga e continuera biso to lela Angélica to lelaka ekaka ti na suka et puis to bosana ta Angélica tiki bébé moni groupe et ça n'a bien tolé l'Angélica na moi ba polo ba louer pe mituka to kende bo prévenir pe ponango je sais pas wana faut tout na ba organisateur parce que ngana yebi lo kwa da famille lo ba di ke toza na posa cotisation te na respecter kama lo ba ya famille to la ti ba polo yango ti et outi na groupe te to yena ba car et outi na groupe te et puis to sala bien de consolation ils a groupe te ils a cotisation te na retourna question moko to assurer mbongo au groupe ba pesi ezaki pour la je sais pas, moi je sais pas, on a déjà groupe 4 ans, on a taliba combo, bazana 4 na tcha. Bato bando fin Angélica, bato bando soin Angélica. Ebembe ou pas, on toko ya kana ranking. So boile ranking, bozana ba ranking te. Les mususu ba marambo to lo benenge bimate. Vous comprenez? Merci très chers internautes, merci pour votre fidélité et merci pour votre confiance. Obopé Sarabiso toujours na chaîne Nabino Kitoko Oyo Karine Yamado TV. En tout cas vraiment beau s'abonner massivement dans votre chaîne Karine Yamado Télévision, chaîne OEP Sarabino toujours d'actualité, autant réel et arbre aux ala jamais décis. Donc le long dans un hôpital il y a 50 place Oyo
toye ko rendre dernier hommage na concert na biso Angelica o akufaki atikaki biso triste annonce komelaki biso plutôt akufaki atiki mwana. En tout cas, c'est triste vraiment, c'est triste. Derrière moi, bozomona Katafar, bomoni Katafar ezana simawana. Place va déposer corps, il y a concert na biso Angelica. Après quelques minutes, toko tikaye na cimetière, ndako esengeli akende bakota corps na ye. En tout cas, c'est vraiment triste et ça vraiment pas si. Il y a komona parce que aza ene nanga na musala, donc il y a komona ene nanga moko boya kufi. Et ça vraiment pas si. Donc malgré tout bamabe na ye, malgré tout babolamu na ye, mais ezaka ke muta kufi ezaka pas si. Donc il y a ngoto ko partager toujours mawa na famille, presse petoza, presse baza awa ebele. Toujours partager toujours mawa, toujours l'axabino toujours ba image ndenge esengeli. En tout cas minga ko lobeza te parce que eza vraiment pas si, eza vraiment triste. Tozora ba image neni ba kusek na ndenge ko leka ti place o ba ko tikaye. Bo tika la toujours branché na chaîne na bino, to l'axabino ndenge nini ba ko lever corps na ndenge ba ko kena. Peut tozonga tout juste après. Merci. Na kolingo sa la chaîne na yo. To bandi ko luka kombo. To ko pesa Angelica MTV. Na kati ya YouTube soko koti na kati ya chaîne Angelica oromona na plusieurs émissions oyo nga na yambaye oyo yamba ngai. Pana ngai azaki logola master grande sœur leki azaki nyonso. Nazo se rappeler pardon. Abenganga na téléphone zini naza na chez Flore naza na mama auti voyage yaka na ebi tozali na bandeko moko bazawana na moni le moko ezana tozalaki na ye rapide tosalaki na émission moko boye émission wana cartonaki oyo madame Angelica abimisaka mbongo ebele na kati ya saki. Tozaki na mwa barankini moko ya YouTube oyo ya biso ndenge ezalaka. Madame abimisaka mbongo ki na faire ata ba $200,000 na kati ya saki. Émission wana esala impact ya kosakana te. Et madame a présenté nga babizini ta mama boti ngai yeyo. La pesi mama mbote tosololi tolie na chez Flore. Tozalaki na petit frère moko ya caméraman na fille moko ya théâtre Olivia Pecops. Tosilisi kolia na ndeko moko Muna. Tosilisi Muna zalaki na problème ya ndako oyo eza ba témoignage oyo etikalanga na mutu. Madame akotisi loboko na kati ya sango ya ndako. Sabir azalaki mutu malamu mpona biso. Biso bato totikali pe bakosala bolamu. Lelo madame Angelica Kei eza nzela biso nyonso. Mingi na ko interpeller kaka bandeko na ngai ya YouTube to garder mémoire ya grande dame oyo. C'est totika kosala émission oyo ikopesa famille pasi to oyo ikopesa biso pasi. Na kolobaka ke madame Angelica akufite m'a précédé biso pour biso Peter Rolandae. Paix à son âme madame Angelica, que ton âme repose en paix. Merci beaucoup. Ensemble. Nous étions vraiment ensemble dans le niveau secondaire et à côté de la maternelle. Et chaque fois, et c'était comme ça toute l'année. Par ça, elle nous donnait toujours un bon résultat. Tel que nous avons dans la biographie, ceux qui ont eu résultat à mon cœur, c'était nous toujours. Je l'ai encore pris tous les ensemble pendant que j'étais professeur à l'ITC. Ça va déranger et que hier, avant la 4 banana, je l'ai pris. Jusqu'à ce que ça ait été non environ et pas je suis où je travaille. Donc, solo là, on pouvait se parler et je l'ai aussi beaucoup conseillé. Malheureusement, Dieu seul a les derniers mots. Aujourd'hui, nous la pleurons. Zambé a Zalakaka au-dessus de toutes choses. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais et l'autre l'a ramené encore en vie. C'est déjà fait. Que Dieu seul soit honoré. Zamba soit le Amen. Nous allons
Malika Officiel TV. Malika Officiel TV, ce que l'équipe dans l'équipe c'est des Panama TV. Et c'est des Panama TV. Après, dans l'exemple, Maman Jacques TV. Après Maman Jacques TV, dans l'exemple Bureau Oval. Si on a bureau Oval, dans la Baconi. Baconi, maman. Après ça, qui n'a pas ça, qui n'a pas ça, qui n'a basi wana kopete moto azaki tri social esali ke natika pa programme na ya kwa Menga Barcelone c'est bango baleki association Niki Menga Barcelone to l'exaba na membre de Karine Mokonde en même temps na chaîne bana membre de Karine Mokonde c'est va déposer charte de plan na bango bana escoto communa presse en ligne soki moto akufi on oublie tout même si azaki association soki moto akufi mais oyo ngai nayebi bible ezo enseigné biso soki moto akufi batangelaki mabe bajujaka te biso mpe toza juge ngai naza nani najuge moto alai moso azalaki na bolamu oyo ngai mosu na bandeki kosala yango te mosuku ayebi nga te peut-être kaka na télévision nde totala na mais koyoka ke moto akende kopesa vie mais ye moko apetre vie wana nga mpe na bota nayebi koaccoucher. Qu'est-ce que c'est pas c'est entre la vie et la mort. Ngai nzamba salanga grâce wana na kufa te. Comme ça atiki bana atiki mwana ko yamsonde ko sa programme ko memaye amemi mais pas na douleur wana. Tolonga no baranga. Vraiment ça fait très mal. Bien, conseil au plus en bandeko biso totikali o bazana ba round ba rankinta moninga biso lelo concert na biso angelical ko kufa. Oh yebek c'est quoi pour conseil au plus en biso o totikali. De prendre conscience. De prendre conscience. Doza unité et sa force moko oyo moko toko yebaka yango na te biso nyonso. Désolé tout la non Angelica. Faut kabwana ko to sanga na poani. Ko kabwana faut zaka po mutu akufa mudakando. Rando ne tombera jamais. Taka na osika na mosa choko ni bope ya metana défendre pardon. Ya choko ngalinga produit. Donc choko ebo manga bote taka na mibombe bo comprendre nga kaka. Bonalo basuni. Rémi Lobati. Bon, ça va pas que la moi ça m'a cassé. Bon, tout n'a pas le morte. Les nations maintenant qui bande aussi tikalaki, ba longue ba 4h, ba 3h c'est déjà c'est bon. O bande ko balalaki. O ba ya retard, bo ba starter. So nga plus que star. Donc il faut un héros né la madame Angelica parce qu'Angelica ça est bébé. Pour na ngate mais pour na ndete on azaki pa na biso. Tenga tenga point. Tenga fona continuer ka rando tina ti tina li fabo yango wana kaka Angelica na pasa ko bota sa rando wana baba sola ngai mutu sola ka te opesa mbote to na fingio oh ngaza bongo bongo na bomba ni no za hypocrite te oh bonde za bozaka moni tanga data lelo moni kandi to ko ekunda Angelica lelo na butu rando e banda zelo ndimongo na te bon pour to bandango to moni ba te bele ba bomi maseki na se ba Karine Mokonzi bazaki na kuko satiki bazo boka Karine za na rando na mutu te faut ba ya sa leader de leader la Chine boka mata bizu place bozali ba les abakuko ba bi famille bota ba mi gambe mi banga ya gabina le bino ya dégâts ya mal ndena zanga na matanga na ekolo mais mutu to ko na te so pesa mbo to bundi ata yamba ba bonga na okipa yanga mo pe sodat ba te na zelo makasi bana lokota monte ba lokota ngai je suis prête ba avocat na lobby Sarah to la jeté sali hein Sarah déjà za elle de biso oh Sarah to zone bon na promena Sarah Sarah za elle na biso oh alongwa ki ye moko asebela ko longa tie cotisation de c'est tout hein.
C'est direct. Avancez. La presse pour mon corporation après c'est Sangane pour l'Angélica tandis que ça na bateau ba solo la raison bateau sous ba solo la raté ba Sangane na même groupe pour l'Angélica et ça l'on dit là matanga eza lokola football donc ndenge za boye ni parti pris ni DPS ni PPR de do photo le la kaka mais mitema mabende tozomona kaka moko alongwe na groupe ake asala émission moko alongwe na groupe champion ke na éviter tozo to bando vivre kana modèle bon to ka bwana kaka nzamba ya kaka mbala moto pazala ka poso ezati normalement des choses awa wa to kolela mais omona batu na kana bango ya bozela jino to yebi ndenge ezalaka omona pena toke to kunda Angélica omona titre point et inde Angélica la muki point Angélica kuna boye c'est là tozao bazui sujet ah ba journaliste bazui sujet c'est là omona mais c'est pas grave ba ko fa peto oyati conseil européen ça ba tikali non conseil moko ngai na opesa conseil moko te biso tout tozalaka boye na ba bêtise et ça fait problème te tozalaka na ba bêtise internet opesa un conseil à koyoka na koyoka on a conseil na internet nani akoyoka on a internet o pena opesa mutu conseil mwana na yo donc moi je m'attends à la victoire pour nous perdre la coupe d'entendre pour pas ici c'est le volume c'est le volume c'est le volume Valérie la bien, je suis la bien, sinon grand merci. Merci à vous. Notre Dieu, toi qui es digne de louanges, même au milieu des pleurs, et que tu sois avec eux, en allant comme au retour, bénis tout ce qui doit se faire là-bas aussi, et les voyages sur la route. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bokima.
tuyole la Angélica et matanga la équipe nationale ya matanga bino mozatenga pena la Chine voilà janvier watazana biso janvier watefe banda mongo tuyole la Angélica zaki muta matière c'est ça abi muta miko tuyole la miko c'est ça pembe la Chine zalaki kuna lelo pesu na ye tuyole Angélica na ndenge ya bien propre oya moni na be italinga te voilà janvier wata meze ya Karine Mokonzi la Maroc sisana na batu wana après na bana te bako bengala ngati oza matanga na biso biso moto tie mbongo koleka batu nyonso Karine tie 200 batu tout ba 20 ba 40 000 francs ozomona nga be na otiate kwa Karine sachela biso te za mukete Karine akokundela na Angélica Karine akokundela na Angélica tana eza contribution ko amonde fier eza na bato baza na groupe wana to yebi ba be na mbongo ebele batie ba 150 batie ba 40 comme ça batie ba 25 Karine te wana na lobango sima omoni ngai le naza na ese bon elilingi na ngai za la 4 elilingi na ngai za le na 4 ya groupe wana bane ko yeba te nebi omoni tolela na Angélica eza na makambo suto ko bimisango to bimisango sima naza na nyonso OK na yebi vérité mana bise batu na loka jibe na loka wera na loka kofi na loka héritier omoni na ya omoni caméra nyonso ya est-ce que omoni balandi bato bon la ndaka rapona ya Karine Mokonzi mabe wana ndeto janvier olobi oyebi ba secret nyonso c'est-à-dire que ba détournement pe salami wana ezali to solango sima ya ulimbo neti sikoyo to yebite bonga bina fila pese no 300 lobby tozo kapeta bon tete nga traité papa quoi tant bazana groupe na bonga zalaki et faut bimaka pona ngalo na janvier le bien lingi na groupe wana janvier ya mobali ngai journaliste bongo ya ba messe poto boaka ko to pesa bolo ku sala te ya on a ici ba tout lundi na ko bimisa liste ya ba messe to ba chaki oto moni bongo na bango to moni wana obenga IGF mama te IGF ngamo na mama ngamo ba IGF papa tutu bozaki na groupe na yoka te mo lo balonga na ya question poto ba bangi ngana bangi mutu te na bikia na bangi mutuke na lobi po eza vérité nanko bamutoke nanga azate bato bana nanga bibise olisa obimisa obanga IGF ngamo Poutine ngamo jambe matambo Poutine merci Poutine Janvier tout monde na matanga batubele babaki oya te présence no epono ocha tembeto oye kolela madame Angélica na nengo ebelaki na rato to nya tembe batutu ba ebiti na Janvier Mokonzi to mi konziti na yende kolela Angélica kombo pe landa kombo na ngi salika makambo nyonso tu o batu bande ko penser o batu nyonso bande ko loba na ye na ese ba na ya na yo lela Angélica po eza matanga na biso eza matanga équipe nationale soki Karine a valoriser Angélica te me batu belé bongo ya matango te a valoriser que le lot Angélica kota na cop o grâce à Karine Mokonzi la baron si to yero lela e po to yebi kaza moko kati na biso équipe nationale yango moni Janvier na ye soki eza matanga batu na yebite bongo bomo na ngate na ye po matanga ya Angélica po to yebani mais hôtel ningo zolo ba matanga ya bino ko wolela matanga batubele bazolela matanga est-ce que moyi penza ba wolela ke poko asiline déjà valeur ndera kitide na samali te biso wele biso matanga te biso de ka matanga to yele Angélica na ndenge bien bato bazolela matanga baki ba mikunda na liwa na matanga ba mikota libulu biso to ka juste kolela to ka présence na biso batutu ba mona ke na yaki matanga voilà batutu ba mona yaki matanga par rapport à ba cotisation to landa yimi dans la Taylor alingaki mbongo ya Karine Mokonzi ezonga ba Karine Mokonzi a contribué na matanga Angélica est-ce que cotisation ba noka te la batu kilongyo etala yolongyo chate bon na ndenga mabete batutu ba yebi na ndenge ya mabete so batutu ba ye awa pa Angélica mutabimisi c'est Karine Mokonzi omoni mbongo oyachi notre moni ata journaliste mon côté chroniqueuse mota leki 200 les bar likolo ozomona pour mona ke aleli Angélica alaxi batuke yemta alaxa batu Angélica yo mo ka bar eza lokolo muto zongi sambongo ya matanga zati mama kuti ya Angélica bité Angélica côté déjà na buzuba na biso linge banda oya kocha acha bali la Angélica toleli ndenge zalaka toleli na mafinga toleli na nyonso pas comme déjà chroniqueuse ezaloka moi sandumba o mona ke so lelo akufi bandumba baoya so peda kufi lelo omona na samika amba mama nakosa so peda kufi omona ke ba pede ba dominer biso eza matanga ya Angélica comme chroniqueuse to leleka ndenge ya finga bato
ndenge pas ça la banaliste to CLP yango matière yango na samika amba yango pe to CLP ka matière la matière ko tika era kabone na Karine Mokonzi na ko memba mo madame matière mutaza parfum zate wenge panzana mais soki wera kufi lelo jiboya biso to panzana biso to yokana omoni Angelica tinda koti na sama beto solo na biso te mais na yo leleka ke po akufi déjà wenge se panzana mais na yo leleka par rapport ba bien fait OK pas de problème ana raisa ko zangi c'est ba bien fait wana parce que ba bien belé beaucoup ben grand vers Angelica biso tout bato équipe nationale to un grand avec Angelica titaka to lele malgré que Angelica sala songi mais boso se kanina lo ba oeza ba batu misusu ba bosanaka te to bosana le passé te loko akufi loto monaka ke Angelica te Angelica zalaka songi bande ko panza mais biso to yo lele par rapport ba bien fait na ye on to l'Angelica mais ba bien Angelica za songi te otala ba direct ya tolo ba Angelica za mutu mo bandoli nga ranking te mais yo bende songi te ranking na ki songi différence ya bande ko panza ko ya pa Karine na panzi pa GL a panzi pa na panzi mais ayebe ko lia na bato siko le loi tiki biso famille pe ezotala okelo bani pour na famille pe à son nom Angelica famille Angelica mabolanda nga Poutine ye champion wa Mokonzi na lobika ke bato basangisi bambongo nde toza tomelaka pe esika moko te toliaka esika moko te po tolingani te totika conscience ndeza mutu akolambela totika hypocrisie mutu akolambela mutu aza te mutu akosomela mutu bien aza te so boluwaki bis so boluwaki corbillard so bosomela libulu oyo etikali ya Angelica tiki mwa toke pesa ye nde toza baye wili mushini batinda ya biso omona bapapa king na États-Unis 3 fois wana pota kala batinda ya biso bakabela ya biso bamama Brésil bokomba bamama na tout la Chine bama Jackie batindela ya biso mutu na mutu omela na poche na mbongo wana toke pesa famille kwa mutu ovana bamesa te pa toyokana te tosala hypocrisie te mbongo wana na osela bango penda état de lieu mais la contribution batika okosela bato toyebi nga mone nazawa bazela nga lendi na koyebisa bino o ayibi na o ayibi te IGF ngayo nga mone nazawa o ayibi surtout mbonga ya wili mushende na obeta sete apesa ke pana et pas les kechu mais les kechu ça na kinta mission de service na ngo te ana mission de service na bengiseke nana bengiseki nana ngo bengise mission de service ba pesa invitation bien sûr mais fa baza na ba l'Angelica bato ba kimi to yebike ba kimi na bambonga ba mécène loka ya Willy Musheni bambonga ba bina filé bambonga ba maman Brésil bokomba bambonga ba papa king les kechu mutake nango na ozele tango ya na bimisele pelisi ba voyage kwenda futura ko bambonga matanga ya yo saka na mbongo ndatika avion na défaut ko yiba mbonga nini atika avion na défaut na mbonga matanga pas ça nango bon c'est normal ba ba kopo ba osala biso to sala ngote poto tika bino batutu boyebi tanti les kechu kopo ba omoni biso biso to sa bon ça maloba mesé les kechu te biso to sa kopo na biso ya bien to lia na mutoki na biso tanti ayebi makambo ya sala tanti le kechu parlons ngolo bani lundi na basi na bon marché donc onyo salingi a contacter nga boza ba numéro na nga bobengi to sola IGF azali na opesa état de lieu to banda bon ya ba chroniqueuse na mona ta muta déclarer te poa ba latisi biso benda ke bache bambongo na bango juste ka to kende ka pona to kende ka pona ni total ka ba mécène ya ba mécène de tisiko liste na bimité merci Nabino. Et voilà, très chers internautes, Bilmon Bolandi obsèque neni eleki ba oti déjà ba Corbière déjà bazui corps yande ko na biso ya concert na biso Angelica ba déjà na Corbière bino bomoni ba image neni ba ngende ko tika ye ba oki otika ye ti place oyo Essengi Apema. Donc je dis encore mes condoléances, mes sincères condoléances à toute la famille et la presse mes condoléances, donc tous vraiment du cœur avec vous la famille. Bunga biso te na mémoire tokozala tokokanisa toujours parce que ba image na ye etikali toujours na YouTube ko facilement raté. Donc merci na bande ko to bopesa biso confiance, merci na bino to bolinga biso bobenga bo contacter, merci pour na ba conseil na bino, merci pour na ba remarque na bino et ça langa toujours bien. Merci beaucoup à ma tante chérie depuis Paris, Justine Loubang, et sans oublier mon ami de tous les temps, Salomon Boyo. Andy Djouma, les jeunes millionnaires dans les États-Unis, et Adam Koubissé, les jeunes de Dallas. Merci Naba Natou à Dallas, Dada Mavunga. Merci pour nos conseils, merci pour nos remarques. Merci Namami de Mamila Patrona, Karine Yamado, merci pour tout.
Et merci encore de plus na cordon na biso nglo nguma azak cordon cameraman dans ça la double travail na musala donc na chaîne na biso merci félicitations na cordon gloire ngoma pour l'opportunité merci na batutu botali biso numéro na les afficher pour na critique vraiment conseil na zawana disponible pour na bino merci na batutu bozo komelanga merci ndenge bozo pesa toujours ba remarque na bino restez toujours branchés dans votre chaîne et on se retrouve à la prochaine à la même chaîne bisous bye.